la frustration ya ba M23, la frustration ya ba Nanga na AFC naye, nous en avons déjà parlé. Bazali presque en débandade parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce que le processus ndenge baza ko memelango eza ko tika bango bana bitike bazanga tata. Le sort de Nanga eza lokola ya bakunda batoire, eza lokola ya babusko tangana. Okozala na esika ko kendete. Le pire encore ezali que Félix Tshisekedi nanga munaye asi atie rouge. Plus question de retour oya ko yebisa biso aux citoyens congolais to lukela yo esika. Yango Corneille Nanga na batu na ye, y compris d'autres membres ya M23, basali déjà musala ya kobanda okende ko plaider pa ya ba président. Une délégation de M23 est allée voir le président rwandais, le président angolais, pardon, Joao Lourenço. Ezali kolobama. Lokola ba rwandais bazalaka makasi na récupération, bazui ango babwaki. Natondi bino botondi penda balandi tindika télévision ezangai wabino mwana mboka Samba Olonga de père et de mère. Ezali mbala liboso te pona bino komona elongi oyo natombeli bino boye malamu na kati ya émission oyo vérité polele matondo mingi na bino oyo bokoti na tindika télévision to sala ka ndenge nini 3 actions simples moins coûteuses ezali ko liker ko s'abonner pe ko partager live oyo pour être voisin pe akoba kotala ngo pour pesa penda visibilité na etando na bino pe na vidéo oyo yaba information présentée par Samba Olonga. Okoki koyebisa biso pe na commentaire depuis wapi yo za kolanda biso à travers République démocratique du Congo, depuis wapi yo ozali kolanda biso à travers les mondes. Justice yanzambe et rataka motote, justice yanzambe moto mokote a échappaka na contrôle nango elingi koloba que nyonso yo lonaka yango pe okobuka soki olonaka mabe okobuka pe kaka mabe likolo na biso être suprême azalaka tant tosalaka mabe na nkuku tozokanisa ke bakomona biso te châtiment ekozala na mpwasa tant pe tosalaka mabe na nko tolobi ke toza bayanke to pe toza bapuissant toyebaka ke bapuissant pe bakufaka tôt ou tard oko récolter ba fruit topé semence oyo yo osemaki na yango salaka ka malamu ndeko na ngai po ete mabe eya kozongela yo te. Il n'est pas tard pour changer. Nalombango na kei na ba sango na memeli bino ezali très important. Makambo ezalaki prévu na Luanda. Ministre des Affaires étrangères, il y a République démocratique du Congo, na ya Rwanda. Et sengela ki bakutana déjà uta mukolo ya le 9 septembre pour être masolo e banda pona ko acter oyo déjà ba service de renseignement ici et salaki. Mais ya kokamo ezali ete ministre ya Affaires étrangères ya Rwanda ayete mukolo ya liboso. Stratégie nini babongisi? Est-ce que Kagame azali prêt à retirer les militaires naie na kolobela ngone émission oyo? Likamo soupe to kolobela na émission ya kokamo ezali ete ba M23 ba yamba maki en catimini et pas président ya Angola Joao Lourenço. C'était après insistance na bango nini bakendaki koluka kuna to koluka toyeba yango na kati ya émission oyo bato baza koyeba est-ce que président Félix Tshisekedi andimi okotisa ba terroriste ya M23 na cadre ya ba négociation Samba Olonga boyebi que vérité zalaka polele c'est toujours dans cette émission tokolobela pe toujours reprise à ba combat en tout cas na Masisi ba armée congolaise et délogé ba RDF ba wazalendo na biso ba délogé ba RDF na Moueto ezali sango ya malamu pe 4 officiers bazali tués par les Wazalendo. C'est une bonne nouvelle. Tokolobelango na kati ya émission na biso. Sango musu tokolobele zali ba mesures prises après boye il y a président de la République
kouta ya outaki na Chine asalaki conseil des ministres moko urgent pour na tabler sur situation wana ba décision ekoyaki ezalaki nini to zali kolobelango pe na émission yo ya mboyete to sukisa na militant ya décidé oyo azwi masasi na altercation na ye na élément ya la police. En tout cas, ba membre a décidé, y compris leur président Martin Fayoulou, bazali condamné acte wana pe ko dénoncer yango balobi ezali juste été baza ko linga banquette ezala ouverte pour na ko déterminer circonstances oyo esali que policier aboma moko ya bango. Vérité, c'est toujours dans cette émission. Natombeli bino encore une fois de plus boye malamu nakati ya émission oyo polele présentée par Samba Olonga des pères et des mères. Ceux qui ont rejoindre plateforme oyo et loko liboso to sala ka isa ko liker ya mibale au partager et ngona voisin na yo ya misatu au s'abonner ceux qui ozana nous abonner et puis ko bosana te commentaire pe zalaka utile tika commentaire depuis wapi yo ozali kolanda biso na République démocratique du Congo et depuis wapi kolanda biso à travers les mondes. Nazongeli penda basango sangwa liboso tolubelaki na sommaire ezali ete président Félix Tshisekedi atindaki déjà membre ya gouvernement na ye oyo aza ko représenter ye na ba discussion ya processus ya Luanda. Ici, vous allez qui programmer qu'après rencontre, il y a un service de renseignement et qu'aux alentours, il y a un ministre, il y a affaires étrangères pour acter, pour signer, oyo, ils allaient décider n'a membre il y a service, il y a renseignement. À titre de rappel, les membres il y a service, il y a renseignement, il y a Congo, il y a Rwanda, parvenant qui n'a accord pour les retraits des militaires rwandais sur le sol congolais et puis la neutralisation des FDLR. Batebele, critique qui yango balobi en tout cas, ezali décision moko to yebite soki kozala faisable vu les comportements ya Paul Kagame oyo chaque fois azali à la recherche ya ba Libye. Topé chaque fois azali ko gêner ba processus en cours pour ça le mater. C'est lui qui a empêché l'aboutissement ya processus ya Nairobi. Yende muto asali que mission ya EAC bango na France on peut y inclure bango nde muto basali que EAC a échoué na Congo. Ils ont tout fait pour désorienter le processus ya Nairobi. Est-ce que na oeza ko leka na Luanda nous pouvons être rassuré que Paul Kagame, cette fois-ci, azali ko céder na pression. Na makamwe solo maki na ba service à renseignement, ba yokanaki que ezali na timing moko déterminé pour 5 jours pour la neutralisation des FDLR. Pe bango pe bandimi balobi soki basilisi processus wana ba militaire na bango bazobima sur le sol congolais. Et là eza ko kamwa eza que ministre des Affaires étrangères ya Congo a commis le mukolo ya le 9 na Luanda ndenge ezalaki prévu premier jour ya ba échange na bango ministre des Affaires étrangères ya Rwanda a yéti. Ce qui déjà d'un côté démontre clairement que Kagame comme d'habitude a l'impression ya ko saboter processus parce que yebi keza bénéfique té. La fois passée que une fois les accords signés, une fois que compromis wana ezami, Kagame ayebi keza singa balati na kingo. Souvent les présidents africains aiment bien être tirés par le bout du nez. Bayebi ke suka nango ba pusaka bango na ba accord moko boy. To yebite pour que Kagame a finir par accepter voir où ils ont mis na sortie du pouvoir. Parce que Batebele va éviter pourquoi Kagame résiste face à processus oyo américain bâti sur table. C'est parce que bato yo baza ba conseiller na ye. Bato yo ba memie na pouvoir ba yebi que ezali processus dernier
une fois qu'il aura signé et acté processus Oyo, ezali voie de sortie na ye na pouvoir. A cause de la kalsou na pouvoir. Voilà pourquoi Kagame, sachant ce qu'il attend derrière ces problèmes congolais, se cache aussi la fin de son règne. Pouvoir na ye aussi de la wana. Na yango il faut benda ka mikolo. Ministre Affaires étrangères a yete. Tant toza kolanda ba médias rwandais, ba propagandistes na ye, bazali kotalisa qu'ils ne sont pas rassurés de la neutralisation de FDLR. Ezali pasi. Mais biso ba musu toyebi que tozali déjà préparé nango parce que toyebi en face de nous qui y est. Kagame ye mutu asi akomi na suka. Tolobaki que likambo yo total ngo ka na face mon côté. Na face oyo biso tozali komona na oyo eza visible ezali que Kagame sans tête, il paraît très fort, aza na soutien occidental, il ne va pas lâcher comme ça sans pression. Mais la face cachée ezali que tout le monde veut œuvrer pour la paix, y compris ba prédateurs oyo ba fabriquer Kagame. L'atterrissage na cadre y a problème congolo-rwandais ezali que Kagame va finir par retirer ses militaires. La guerre congolaise sera gagnée haut le main, mais Félix Tshisekedi est bien prudent de préparer son armée, de continuer à réformer son armée et kocha armée na ye na pointe. Mais tu as vu que finalité ya makambo ezali que guerre et kozonga esika et outi. Bitumba oyo fezongela côté outi banani ba fabriquer les occidentaux. Ce sont eux-mêmes qui ont les cartes les plus puissantes pour mettre fin à cette situation. Mais cela ne doit pas endormir les Congolais penser que oh biso sengeli to sala bango ba ko sala ngona pona biso. C'est notre pression qui a amené à ce que to koma na point haut to komi. Quand les ministres rwandais ne se présentent pas les premiers jours, ça veut dire quelque part que baza déjà na début à sabotage. Tout le monde a dit que pendant que Basilisi makambo ya service à renseignement a bengi ba M23 pona kotalisa bango que boza lisusu na esikate. La frustration ya ba M23, la frustration ya bananga na AFC na ye, nous en avons déjà parlé. Bazali presque en débandade parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce que le processus ndenge baza ko memelango eza ko tika bango bana bitike bazanga tata. Le sort de Nanga eza lokola ya bakunda batware, eza lokola ya babusko tangana. Okozala na esika ko kendete. Le pire encore ezali que Félix Tshisekedi nanga munaye asi a tie rouge. Plus question de retour oya ko yebisa biso aux citoyens congolais to lukela yo esika. Yango Corneille nanga na batu na ye y compris d'autres membres ya M23, basali déjà musala ya kobanda kokende ko plaider pas ya ba président. Une délégation de M23 est allée voir le président rwandais, le président angolais pardon, Joao Lorenzo. Ezali kolobama. Lokola ba rwandais bazalaka makasi na récupération, bazui ango babwaki na ba réseaux sociaux balobi. Il y a déjà une voie de dialogue entre les Congolais et les M23. Ça veut dire que solution, déjà, ils ont mis. Alors qu'il n'y a pas une solution probable dans le contexte. La solution, c'est que Tshisekedi a visé vraie cible. Pour Ezali Kagame. M23, ils ont besoin d'un côté. Ce qui déjà, aussi, to boumi, to détruire Moutou. Il y a Nyoka. Où est Tikali wana na suka wana, Ezala Kalango de l'autre côté. Nyoka ba bomakaye na Moutou. Sikoyo bango bakei kota la président ya Angola Joao Lorenzo ezali na initiative à Tshisekedi te Tshisekedi a bengisi bango te, ils sont allés d'eux-mêmes. Bango moko nde mutu bazu initiative na parce que bazomona ke avenir ezokoma de plus en plus sombre pona bango. Le roi avenir eza compliqué. Kagame oyo ataki bango na musala po ba créer ka ba problème na Congo, baza kozwa mbongo na bango, bino bosa la pression comme d'habitude quand Tshisekedi va se fatiguer, vous aurez vos postes au Congo. Ba ebise bango ke porto eza déjà verrouillé. Mais bananga de bisi mois et les d'autres mukala oyo ba utaki soki wat ba ke ko rejoindre nanga, on pensait que c'est de l'aventure.
C'est comme ça que certains Congolais n'ont pas de vision. Misu ezali komona malamu te. Na époque oyo likambo ya Congo ekangi Kagame na kingo mukili mobimbe vandeli na batu baliaki na ye bazotelemela ye. De pauvres Congolais se laissent tromper pour se retrouver dans le mouvement M23. Autre créé AFC, Tshisekedi va quitter le pouvoir, nous sommes tous pour ramener paix. Théâtre, les autres loba, bâtir diplomatie na bango na deux angles. Le rôle là bayebi que Tshisekedi aza flexible était na question ya ko rencontrer ba diriger à M23, baza ko luka mutu nini akoki ko convaincre Félix Tshisekedi po bazwa moyen ya kokota na processus wana. Si Kagame se retire, le M23 est une coquille vide. Ba leader wana nyonso ba komwanga na ifo ba luka bisika nini ba okende ko batama. Et déjà des pays comme la Tanzanie, balingi bisu biloko wana te, biso to eberijaka ba terroriste de la route wa sala ki ango azu andimi création à FC sur son sol. Il les regrette. Acto ya posaki en solidarité nan de konaye nilotique Paul Kagame. Donc, dans le moment où ce qui se passe à Rwanda, ils ont dit que M23 va accueillir Bango Moko, na bananga va accueillir délégation accueillir va accueillir na président ya Angola pour ba plaider. Les problèmes qui va se poser, Zali, ah on va balingi ba cause problème Zali que qu'est-ce que Tshisekedi prévoit pour les M23. Tshisekedi passe ça le bagi dès le début. Dans un problème, dans le processus, il y a Nairobi, et ça a dit que M23 va se cantonner. Si ce sont des Congolais, tu vois, Babango. Si vous avez qui s'abango qui m'a béda bosali et c'est ce qui mutema. Déjà, baza condamné à mort. Ils n'auront pas la chance d'aller se cantonner. Bah, que tous nous sommes déjà des criminels vis-à-vis du Congo. Déjà, balancer ce message que va encadrer bisoté. Quand Kagame se retire, mwana bendana luka esika nini yo kende kuvandela yo kende kubatamela koto yo bazali ko luka mawa qui peut convaincre Tshisekedi bagé même ko luka Sassou le vieux franc-maçon oyo azape na ba problème e pa na ye ya lobi biso toza na rwandophobie ndeni tozwi baba tozo ninga ko accepter te ba rwandais bakende ko s'installer na Congo Brazzaville alors que les Sud-Africains les autres bazo travailler kuna kuna pe Tshisekedi moyo yeba non na yena wi ezate ça soit azwa asala ki aventure wa ya kolinga ko convaincre Tshisekedi azolia sena c'est que to weli sambango to chapon entre Kinshasa na Congo République démocratique du Congo na Congo Brazzaville to chapon wana mbango to signé déjà pour ba travaux et banda. Ba te belé ba kriya ki awa balobi Félix Tshisekedi a se laisser convaincre par Sassou, les intérêts de la République sont en danger. Boye ba ki Tshisekedi malamu te. Au moment où nous parlons maintenant là, Félix Tshisekedi nous fait comprendre que ba te belé ba sous-estima ka yende ngazali. Est-ce que pour ango bomoni ba tia ango ba baki atalibanga ba poser ata pierre. Alobaki po biso to salango. Il faut biso aussi les supports na biso en eau profonde ya banana ndé pour la possibilité ya ouvrir yango. C'est-à-dire il y a des gens qui savent dire non sans ouvrir leur bouche ou soit qui disent non mais en douceur. Asia boina ya ko chanjaka te mais alekise li otango. Eza bajara Tshisekedi. Est-ce que la question maintenant qu'on se pose est-ce que Félix Tshisekedi a réfléchir pour accepter d'encadrer ces mouvements-là pour récupérer Bango? En tout cas, vu la façon de faire à Tshisekedi, déjà probable. Mais est-ce que ces gens-là, il faut trouver une conclusion là, Bango koye bandenge nini, ya ko récupérer Bango pour na ko lukandeli ni ko gérer Bango. Ça dépend de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Mais il paraît qu'il a chassé collaborateurs naïe. Ceux qui Serge Tibango na moment oyo, ba service secret simbi na maboko ba longoli na musala, c'est parce qu'il a osé aller à l'encontre de cette vision-là. Batu ba commettre ba crime ebele boye tozo bango to ba non te to encadrer bango comprendre qui veut. Et pendant ce moment ba oyo bazana zamba batali balobi non il faut qu'on tia pression comme à chaque fois que ba discussion est à la cours
Kagame cherche les moyens de faire pression. Ndenge nini akosa la pression, allez, bake ko attaquer armée congolaise na ba position nango. Ba attaquer au mauvais moment dans les Massissi parce que na ba front nyonso bango balansaki, ils ont eu des pertes énormes. La bonne nouvelle aujourd'hui c'est que 4 officiers tués par les Wazalendo. Babare bango. Et puis na Moueto, toujours dans les Massissi, les Wazalendo ont récupéré localité wana. Nous parlons aussi ici le problème où Italie, ce qui s'était passé à la prison de Makala. Le président Félix Tshisekedi a aussi démontré que Aza transparent peut Azali à la tête d'un régime té Oyo et Azali une intention à Kobomabatu. Les informations qui ont circulé Azali que pouvoir naïe et Azali une intention à Kobomabatu prisonnier. Mais quand on regarde dans la vraie vie, Tshisekedi veut tuer prisonnier, il a beaucoup de gens à Wasoka Lobi, à la Tamouté Maya, Mobutu, topé à Joseph Kabila, à Kobomabatu Belé. Mais pourquoi il va aller tuer les prisonniers? Andimi après retour naïe que Biron conjoint il y a Nations Unies pour les droits de l'homme base à la associée na banquette Oyo et Zali ko viser ko déterminer ba responsabilité. Pourquoi drame wana et salami na bakala? Soki mutu aza na ba intention criminelle, si chez lui les tueurs a kolingate ba établir ba responsabilité parce que ba kende ko découvrir que yende mutu aza auteur ya ba massacre. Si on a condamné Kabila à l'époque, c'est parce que Yemoko Kabila linga qui coûte tout que banquette à solo et salem. Il s'est caché salami boye. Mais Oyo Azali kolinga que et loko ne loko ba lobila yango. C'est à féliciter. Deuxième point comme décision, ils ont mis toujours dans le cadre wana lobby que il faut un service de renseignement interne. Il y a prison. Faire de sorte que le service de renseignement à l'interne et fonctionner dans la prison, il faut service de renseignement et à la prévoir les actes et ça les magali. Mais tous les services de renseignement, est-ce que l'ANER n'opère pas dans nos prisons? Ceux qui mettent le pays en danger. Comment avoir une prison et ne pas avoir des éléments bateau ou basali pour travailler dans le service de renseignement? Comment? Ça encore, Ezali Moussala et Tikali Kosala. Nakosuki sa awa, combattant moko ya ICD. Nakombo ya Jires Manzanza. Militant, ya parti politique ICD, engagement citoyen pour le développement, ya Martin Fayoulou, Azwaki Lissasi, devant siège na Bango. Cause ya liwa na yezanini, tumoni Martin Fayoulou azoloba, Devos Kitoko azoloba, le régime eza koboma batu, pas de respect des droits de l'homme. Mais biso oyo toyebi comment ça se passe entre les mentalités des Congolais et ceux qui se disent membres des partis politiques. Il n'y a aucun respect, il y a des agents de l'ordre. Les bosseux à siège à décidé, batubele bayebi environnement na bayebi qui n'a pas 21h, 22h, ba piéton, bazalaka victime parce qu'il y a une bande de kuluna kuna oyo ba botulaka babiloko batu basalaka mabe. Policier arrivé ko beta militant wana masasi pona nini. Abomi ndenge nini. En attendant les enquêtes, on peut quand même analyser. Moutako ko boma mutuka ka bouete sans raison. Qu'est-ce qui a fait que les policiers puissent tirer? Et puis l'autre automoni pe ministre intérieur Jacquemain Chabani azali ko lobela ngwa lobi bazali ko lancer na nos campagnes pour na ko sensibiliser bat. Militaire azana tenue au simba na tenue te FARDC ou policier. Mais chez nous, et c'est comme une déjà norme. Les policiers n'ont pas le droit de se respecter ou de se faire respecter. Tout le monde a des vidéos qui ont circulé et ils ont accepté que l'ordre, les agents de l'ordre n'ont pas respecté. Sous d'autres cieux, tant que vous avez obtempéré, vous avez obtempéré, soit vous avez machette, vous avez attaqué, vous avez on voit ce qui se passe en France, on tue un jeune parce qu'Azana vola, policier yebisi que telemisa mutuka, kita na mutuka, ya za ko santé ta zoluka démarrer. Ba betie masasi ya kufi.
Balobi eza ndenge ya loi ya mibeko. Aux États-Unis même, n'en parlons pas. Nous devons changer nos mentalités, renforcer le civisme de manière à ce que bato ba comprendre que l'État est à convention. Les agents de l'ordre, bazali bato oyo, baza issu na convention na biso to bengi l'État. L'État azali émanation na biso nyonso, c'est un contrat social. Nos agents de l'ordre sont qui bazate ordre kozalati. Et il faut aussi travailler avec nos policiers. Même kolona o toza koloba awo. Quelque part, ils appellent manque de professionnalisme, il y a des militaires na biso. Mutu asimbi machette balobi tika aza ko continuer ko brandir ngo ko bamba ba soda mabanga. Beta masasi na makolo. Ndenge to monaki policier moko abimaki héros awa parce que il avait agi en tout professionnalisme. Professionnalisme ndel esalaki ki abeta masasi na makolo. Soki ba beti ba pesi kaka ordre na policier ki omoni kuluna na lichette. Oui, monsieur Boaka Mola na Saboy ko Boaka bete masasi na nzoto. Ça va cesser. Au moins ils vont craindre pour leur vie. Émission na biso ekomi penda na suka boyebi ete makanisi to kabolaka ngo kaka ya motuya tozwaka ya mabe to bwaki yango. Merci na bino nyonso bolandaki biso de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Merci à l'équipe technique qui accompagne Kingai Ndeko Kapaya Nandeko Rabi. Matondo mingi pe na mwana mboka Rifre qui sont bepé ba nyonso oyo bolingaka mingi samba olonga bolandaka biso de partout à travers la République démocratique du Congo. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, tika commentaire depuis wapi ozali ou azalendo pe FARDC na motema. Tukutani prochainement na émission mususu.